ma soeur, viens, je te donne un petit secret, n'est-ce pas, que tu iras faire dans ton foyer. D'accord? Alors, premièrement, petit secret, arrête d'être jalouse bêtement. D'accord? Vos histoires d'être jalouse, quand ton homme a son téléphone en main et cause avec je ne sais qui, tu es déjà jalouse, tu froisses la face, tu lui poses les questions, tu es en train de causer avec qui, tu es en train de faire comme ma chérie. Ne pas faire la jalousie bêtement. C'est toi qui es à la maison. C'est toi qui dors avec lui. C'est avec toi qu'il vit. Tu n'as pas besoin de jalouser ou de savoir avec qui ou ce qu'il fait dehors, ma chérie. Comporte-toi juste comme une bonne épouse. Prends soin de ton homme, il prendra soin de toi. Chouchoute ton homme, il te chouchoutera. Aime ton homme, il t'aimera. Sois avec ton homme, il sera avec toi. Ne regarde pas où il est infidèle ou ça ne doit pas te regarder, ma chérie. Vis ton moment avec ton homme. Vis tes instants de bonheur et tout avec ton homme. Quand ça va, sois avec lui. Quand ça ne va pas, sois toujours avec lui. Même si vous êtes buté financièrement, encourage ton homme. Donne des conseils à ton homme. Je t'assure, ça ne tape pas poteau. Ma soeur, sois heureuse dans ton foyer. D'accord? Laisse ça. Soyons des femmes matures. Sauta la musique a fallu. Au côté de la place ni Lelo. Numéro 1. Obi? Numéro 1. Fali numéro 1. Ouais. Faire numéro combien? Non, tout il a fallu. Mikolo Fali à l'équipe, ba musicien nyos. Je m'excuse mais l'équipe ba musicien nyos na visibilité na ba France one. Tukena ni ba États-Unis te kuna za ba mboka msusu. Na France, peut-être na ba Belgique, donc na ba francophone pe na ba pays francophone ya Afrique. À l'équipe ba musicien nyos sikoyo na visibilité. Mais atuna ngana mutu abuzo Ferrego la quota classe. Yekola neni basu bazana ba réseaux sociaux, comment on entretient l'image. Naza mutu abuzo bangai. Ferrego la quota classe. Parce qu'il y va de ton intérêt. Lelo ko yemba ya pamba ne suffit plus. Kozana mungongo makasi na malamu ne suffit plus. Lelo, il faut que tu t'intègres dans le monde moderne. Monde oponi à showbiz et là ba exigence et belé. Mwana wana nani Fani wana. Mettons on a yé, ya longwa git. Un mois ya rati. Batutu ba yebi. Poni bolingo o maquiller histoire. Tant on a yaki ni orchestre wana, yé un mois à longwa. Au moment qu'il y a un problème, soit il y a un complexe d'infériorité, ou soit il y a un problème moral, il y a un talent, ou bien il y a un problème de mutu soit bien. Et puis jour où on a to solo la wana bamba na Sénégal, vient na papimba, ba sala fête na Sénégal. Ne to solo la ikaka. Yé. Jour où lingo doit faire un quartier là tout n'a fallu oui ou non. Ah et biso atunanga tondo beke beta na Sénégal. Naba oui bien sûr il faut y aller mbarabia fakota. Fakota orchestre. Ngana webisa Fani boy. Ngaite. Nazo répéter bien. Ngaite mutu na tindia ge imba na français. Tous allez surpris biso no soto yo kate ote, album eza su yango te, album est comme na français. Ozomona? Album est comme na français. Eh
Dynastie comment en français? Ngate mnatinda ga yemba en anglais. So come on, see me. We're fighting Corona, Corona, Corona. We're fighting Corona, Corona, Corona. Donc so sali ba plan na yo esimbite. Siko ba ebise ke note oh yo neni ya ko magabu. So fera na kinchasa ana ndeni mwana mai wana. Ana kin ndeni baloba ndeni ko moi fait ma fils ndeni moi avant kisasa training. Mama ava sala nini oh yo sala musique na yo ngane na rabo to yo wana pena lelo do so sala émission sala effort web sa journaliste on a ko tuna nga makamu na yeti do nenga na sala boza pena ke no na zo répondre de yuma na papa na mwana po mwana mtabanda ngene to tumbo la fere amone ezo simba tena ke luka na ovie na ke no luka vie to sala association total ndenge epesa akia luki vie na yo wana tu grand yuma lisusu do ba yuma na ba yuma ba kutani. Fais rigola, intègre-toi. Entoure-toi déjà bien. Fais ce qu'il faut faire le lot dans la modernité. Oh, kokabangote. Balataka omona mobali penza bimina ndaku tala chapeau munene on dirait mutazo beta sali au drapeau na Buckingham Palace. Basi na bango tala basil. Ba mama Londres obike na ebaka te soki Londres aka monde à part parce que baza na manche eh mama Londres bon limbisanga po total ka ba soirée. Total à basoirée à Londres oyoka mis ou passe diboso bata Londres bazo beta biso na basuki ngana eba une fois na voyager na Air France na ke Kinshasa biso bata France to mati to zela sko batu ba uti Londres ba kota to sangana po avion de et décoller poto kende bandeko to na besoin ko bate ke bato ba uti Londres ba masala soso moko ekota na avion ba suki kolobate je pense que na même ba hôtesse ya kati avion bazaki étonné ba ila biso ba coupe moko o sati différence que te avion wuti Angleterre ba sona bazo kita kid ba masala jaune ba masala rouge ba coupe moko papa bongo ba accoutrement. Surtout baso bata ba bijou minene pas bande ko ngana o critiquer te pona mongolais Angleterre nde balataka o kokabangote balataka omona mobali penza bimina ndaku tala chapeau munene on dirait mutazo beta sali au drapeau na Buckingham Palace Rapito souhaiter un joyeux anniversaire na Ozela na tike le temps non ba joyeux anniversaire déjà to souhaiter qui depuis donc Dara lelo zambota mana e. Ye nani. Botama fali te e. Problème na fali na fandi boy. Na zote na problème na fali. Merci. Ah? E fanjo. Taka na suke. Na zana problème na fali te, na problème na ferete, na problème na bosite, na kofite. Oyo azomene mutu na lobi azomene obi azomene ka sevelo otina azomene yaya mais na Congo na biso mutu azomene makambo eza ndeko na biso fali no na kolala biso oh tout ça rappelle logique na ndenge ya mabete ngana aloba na ndenge akumise te mais mosala na yende mutu tozolo bela musala na ye abanda benga na numéro nani et puis nani atindaka po nakoloba comme suste to bomba abanda benga na numéro presse mutabanda pasenga etina olela ke mama za na hôpital faut ba opérer faut ba sala boy makile to tanga boy na téléphone à presse ngazaki na téléphone te ayeba ikate sur la période où on est riche non maman nanga tant na zongi ki na banjo beta ba matolo nanga na cascade mutu ya bazisi traitement moya opérer mbama ko ezaki te et puis nazaki na mbongo ba sengenga te tu vois na uti voyage déjà dans poche nanga na zongi so kika na 300 euros na esika vanda te na zongi kini na zongi kini na esika okitela te na zongi na voiture te na tambola ba moto na esika te na zemi koto yo réseaux sociaux pression eke zongi koto esali boye
Nana muto obenga te après na bandi matolo en fait nazongi le roi via 0 na uti poto mais na uti poto nazongi na bandi ko beta matolo na beti na ju sinon mama traitement el bosso na bi bon zo ba calma na epsi docteur aso na ba calma ba nini après na kanisa mbongo opération nzamba yo sa grâce to ju visa ya nini ya États-Unis na bi bon non que les États-Unis ko zonga na nga obieta na koma kuna comme to ça kuna so 2 mois so 3 mois ko nga vraiment na kena boulot ki mate wallahi billahi sur la tête de mon fils Nabiton de toke des États-Unis boton to zonga kuna bamba moko ou bien ka kuna na kanisa mbongo na tindi po bureau na ngana ba kende ba futa na hôpital ba traiter maman tu comprends parce que naza ki na le côté na sacrifice na sala te da na tikela na kabela papa mutuka avato kende to ya Paris na kabela ke mutuka bilonyo so anda kuna kabela mama naza ki na koma ke vanda na flat mo wana ba kota ba. Après, aux États-Unis, Zambayebi Oeleka qui est tout, ils aiment 5 mois. Bah souci n'a pas ma camarade bandi font ça. Il faut na ça. Nabi bon, la fin nanga. Et puis la fin nanga pe kimia et tout, na moni bah tu vois comme qu'on finit nga wa kende gauche droite na concert na zema na États-Unis na zema 5 mois na bine bon panzinga na réputation bon bébé na réputation na depuis na en Afrique depuis que tu m'as voyagé to ye Paris bo ko selinga makambo linga ki akima na Tour Eiffel batinda ki batu babwaka ye basala ki boy o na yebi mutu na makolo te alinga ki sauter mir alinga ki sala boy na meli na loba elo te ha Tilelo. Natikala jamais qu'on répondre. Je me dis, so ba le bon c'est que quand même bon ba yebinga. Tu vois. Ba yebinga nos artistes et tout. Ba bi que ça merveille inde ba le bon. Na meli et puis na comme États-Unis na lembi zema 5 mois natika na 4 mois pour na bota papa. Ni hoye ça na san. Na vandi na na bota. Na moni moi te gabi bon. Comme naza bon ba na États-Unis et puis bazar so pour na 6 mois so pour na combien. C'est mieux na que Canada. Ndena kenda na Canada na kenda na kuna na vandi ba soda ba luka bino le toka ki ba chiba soda ba luka bino ba kanga bino tout ça kanga bisa un problème aux ana visa au côté de la Canada non à côté de la frontière OK na koti et puis ta na koti nde na sima na nga mama achité les sous omoni et puis ti makamona so eleka ngana boss life to solate hein to solate le côté ta na komi kuna pona changer ba numéro na longoli ba na solana ba to susté na vanda vraiment ta na komi kuna ba obenga maman grave maman papa comme la caméra ba cha maman le boaka bino mi balé ba cha ko maman no la li ba komi ro bemba lembi yo sa maman bocho bimission 9 mois. Après na kanana ndo komela héritier. Nde na komela message na FC boss limbi sanga eske na koko sengo service et tout tala maman boy mbala maka banjo gangela abi yo makambo a vie entre la vie ou la mort ça sango baje wana tala mwana yo boni mama za muto ko sakanela mbala maka tinda batu na vanda boy 2 jours ba tindela nga maladio ba bimisi na nzoto mama biso na olela. Donc ma père maman venu c'est grâce à héritier. Tant na ye bisayoko maman zaki vraiment que akei na ye. Moni batunyo sorti lelo. Na kita kini un jour. Na kita to ça ba émission vraiment ba live ba ni yo mona vraiment ba témoignage. Na so que batu o moni matango ezaki o ba yebi kida akei na ye. Wa mutu ba continuer de 12h ti 21h opération de mona. Ya maladi ni yango bomba na ye wapi. Akenda qui déjà et puis docteur yemro le babi mais moi so tambola ndeni yo do kufiti yo ze bembe omona ke nzambe awasa makamuna ndenge naye siko mamba bon nzamba tinga na ba épreuve a bon après boyo yebisanga ke non yo muto ça parmi ceux qui c'est pas non tant pas ça na wenge j'étais pas là non arrêtez mais nana bimi saka audio ya Fabricas na kati ya groupe na bino ndi bondo sola watanga kombo héritier groupe wapi ngalo to ebité bon yo yebi groupe parce que avant s'intéresser na bino ba danseuse na ye te wana zaki ma yo na lo bara marambo héritier beteki na jonga tout ça yo na circulant c'est sûr ba lo bana bino ba danseuse to lo ba parfois na yo
Bimande. N'habite. Ah, voilà, maintenant, on a dansé sur Batikala qui n'a awa. Ah. Ngaza qui n'a pas kin. Ben oui, ngaza n'a kin. Voilà, bimanga n'a kin. Je crois là, danser sur Batikala qui a ngate. Mais bien, on te rappelle, yo quand on parle quoi, n'habite. N'habite. Ouais, n'habite. Ah, il y a un comme un groupe, c'est ce qu'il y a. Ouais, audio, moi, bimanga, ça sera très vraiment. On dirait que ça a colère à ma casse. Non, n'a habité. Non. Donc, il y a un qui à s'adresser à la danseuse Bazagi à. Je crois à la sur la danseuse Batikala qui a. On a été bisoté. Bisoté aux acquis n'a qui. Tout le témoignage, il y a Christelle. Il a Nova. Ah là là. Il y a un qui est au Talakango. Ozo analyser le témoignage de Wana Oazo acquis Fabregas. Bah, on a évité maintenant le baka qui non. Coco c'est la mutuma kambuza mabe. Ok. Coco c'est avoir mutuma kambu. Vous m'écoutez le bano ta vérité à tes a y a blessé qui obi. Mais c'est vérité, c'est mieux. Mais ce Coco c'est la mutuma kambu c'est pas bien. Et puis surtout Christelle à moi aussi, tu vois. Christelle à moi aussi. Ce que ça est solo tant pis. Mais ce que ça est solo même les Zambélicolo ça d'accord on a été surtout dans l'église pe ou yo lo babatubo. C'est comme ça tu as battu le mon boy na mutu na mutema na nini c'est pas bien. Bah ceux là solo wana yekara mais ceux là solo te wana yebiseka que non c'est pas bien. Bon. Ça arrive aussi que les musiciens musuba utiliser bino pour détruire via ya Fabregas. Tenga ba utiliser ça. Tout ni cas ça arrive soit ya. Na ngana na yelanga te. Et puis nga te tam so yelanga mais na pesa ngata pour nini nzela te opportunité kutata te. Nga ko ninga te muto utiliser nga pour à détruire mutu mususu jamais de la vie. Jamais. Et puis nga, j'ai dit ça devant les caméras, moi héritier nana sola nanga te que non même temps où to banda OK longo orchestre na bino soki boyebo. Nga héritier skala benga même pas na bino na orchestre ni. Biso toza bazoba loko ya bagolo basa bazoba yango moni babanga yo parce que o crashaka bagolo erneus o mankaka bagolo erneus bakuta ozobi na nzembo ya fali na boîte obi na D57 batuna yo likambo ya D57 olobi oh non D57 olobi oh non D57 za nzembo nga pe na koyiko bina biloko moko bongo imaginez oloba ke non D57 za nzembo nga pe na koyiko bina ba nga na za muumba bagolo o mankaka bagolo parce que baza ba complexé bagolo baza ba tumoro na kati na bango baza na manque de confiance même faire monde faire azana na kati ne azana manque de confiance azana manque d'inspiration azana manque de sagesse ya omoni ça la faire alanda o moninga zolanda parce que muto azana inspiration muto azana sagesse muto azana royeba alanda ka idéologie na ye muto azana royeba alanda asala créer ba boule na ye c'est ça le problème. Mais bino siko ba era ba tumoro boyana ba réseaux sociaux bozo faire croire ba to ke boza era bo danger. Era tu peux être suivi par 8000 personnes mais 8000 personnes ana bana bonga ba kizengi lo ba grâce mbisi ba to balanda bango mais grâce mbisi azana na internet grâce mbisi azanani grâce mbisi azanani ba tumsu ba rolando bo peut-être que yo mona ba to balanda ko peut-être ko mana o dendo na biso dendo de internet. Ou comment on peut-être humoriste na biso na réseaux sociaux. Net ba era bo comment ba humoriste na réseaux sociaux. Na la nanga Tintin ou azolo belanga nini. Era bo so ba Tintin. Bo so ba humoriste na ba réseaux sociaux. Vous pensez que Mambolo ba vraiment batou les gens vivent pour toi era. Bino ba tonton promo ba era ba mama Congo. Vous pensez que les gens vivent pour vous. Vous pensez quand vous êtes là, biso ba congolais to va rapport na yo mama Congo loba. Ou soit biso to dépendant na maman o yo era na mama Congo boloba nde biso to vivre na vie na biso parce que bino mo boba exemple te bino mo boba exemplaire te bino mo boy lo côté parce que normal so vous avez une vie normale fait bo ça va vie stable bo ça va vie stable le roi ba joli kenda bo ça va vie stable le roi ba femme d'honneur ba tonton malongwa era